Mes chers amis, visite de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux États-Unis. Boyoka bien. Le président parcourait les couloirs pendant la pause à IPAC. Issa, lorsqu'il a croisé le premier ministre Israël Netanyahou, qui lui a fait savoir une prophétie lui a donnée par rabbin juif très spirituel qui appartenait à son équipe de voyage relatant notre introducteur. Balobi Boy, Mos m'a dit, expliquer le premier ministre à Fatih que Dieu lui a clairement dit après son discours que tu es une réponse aux cris et pleurs du peuple congolais. Beta maboko ndekonangai. Félix a dit réponse. N'a collé le peuple congolais. Et que par toi, Félix Tshisekedi, le grand Congo, a son existence d'une grande nation au centre de l'Afrique. Ton action politique allumera le flamme de la démocratie et du développement de tous les continents. Mais seul, a-t-il ajouté, tu gagneras ce part dans plusieurs difficultés. Mais la seule raison que tu parviendras, fait-il remarquer, c'est parce que tu as dédié ton pays à Dieu après avoir obtenu de lui le pardon du péché et des procédures et ton peuple en général. Écoutez attentivement Benjamin Netanyahu, Félix Tshisekedi a semblé couler de larmes, témoignage de son proche collaborateur. Il est pacifique. Dans témoignage, voilà, Félix Alelaki. Alors, Félix pleura. Témoignage. Comme Jésus-Christ pleura, Félix pleura. Il est pacifique. Tout soutenir mon amboka Félix Antoine Tshisekedi, c'est notre sang. Makila na biso moko. Doyebi papa na ye na maman na ye. Papa na ye Tshisekedi wa Mulumba, le grand révolutionnaire. Maman na ye, maman Marthe Salou. Et pas na bango na 10e riz. Tolo bakango chaque jour. Bande ko na ye, bavandi papa Roger grand frère. Ba mususu bavandi na Nzombo, bakoko na ye. Mais kanambe politique moi na Marceline, yo yebi Marceline. Tonton Mutwale, yo yebi tonton Mutwale. Nzoka baza barwa. Barwande. Ok mes chers amis, tozo kende malembe bo écoutez. La justice frappe encore. Urgent. Urgent. FAI et le DG Patrice Kitebi dans la corruption de l'appareil judiciaire dans le dossier de 100 jours du chef de l'État. Le directeur général des fonds de promotion industrielle, Patrice Kitebi, reprochait des faits suivants. 1. Le marché gré à gré en violation des procédures relatives au marché public, accord de subvention aux structures sans adresse et non identifiées. 2. Détournement sur la base de la surfacturation de marché Mokengeli, 2 600 000 $, le puits d'eau 14 500 en lieu et en place de 3 500 $. Puis, le non-réalisation des subventions qui coûtent un puits sur 12 puits financés, Kananga 7 puits sur 45. L'argent a été décaissé, l'unique 4 subventions non réalisées, Congo 1 puits sur 9, Congo central 1 puits sur 10, subventions fictives dans le 100 jours à travers l'opération non identifiée et introuvable. Ok, Tolobi Boye. Le dossier de Kayimbi. Kayimbi, il a fait vivre. Viva. Ouais, avec tout honneur, Namoni Yemei, le grand prêtre Fumunti. Ouais, il a fait vivre. Viva. Mes chers amis Tolobi Boye, dossier de Kayimbi. Awa na Congo, tous na matanga. Nazo répété, awa na Congo, tous na matanga. Que son âme repose en désordre. Que son âme repose en désordre. En désordre. Matanga zande na Rwanda. Biso tobungisa nani Bauma. Tocha matanga.
tobungisa mbuza mabe totia matanga tobungisa mamadundala totia matanga bakongolo 100%. Kayimbi eza kongo bapesi komo ya bakatange komo na ye muderegeza yoso yoka muderegeza Paul muderegeza yoka waka nini alphabet combien waka nini yaya je préfère de mourir que vivre à genoux nakoloba naloba nasakola muyibi ya 15 millions tolimbisi yo tolobi rétrocommission bafrançais belebele kimuyibi ekomi oyibi ao détournement to kamere muyi kamera za muyibi sikoyo nga natika koloba nga na respectaka hiérarchie na makambo na respectaka Augustin Kabuye mwana mayele na respectaka ye wasaka na ngonga Jean-Marc Kabunda 3600 giga ayaki na 3 missions asari 6 missions na mission liboso redynamiser le parti amener le parti au pouvoir tout ça le pouvoir maintenant conservation du pouvoir azala parlement si quoi somba ndakute papa tonga awa bakombata nyonso balobi tonga atonga kabuya tonga bo manifeste kamera merci beaucoup. Bango balingi ke biso tozala na balingi biso tozala na bakadre ya salite. Nga nazosepela soki na moni Kabundo aza lokola Jibe Piano. Leader amufude alinga bar de mine alingaka moi te yaya 500 000 giga alingaka moi te Augustin na biso Kabuya Bois Noir mobile kito et puis mina pembe et puis aza parlementaire de tobandi na ya SCP nani ayebite ke Kabuya tobandi na SCP ACP Ti azomata mutu nyonso ozomona alors il faut soutenir parce que ça fruit na biso vrai ou faux il faut soutenir fruit na biso yango tolobi boye yoka dossier Kayimbi la collaboratrice du défunt général Delphin Kayimbi Céline Éponge Mange est portée disparue Kabila songisa Éponge on oke kolala nango nazokosa kombo na Éponge sikoyo osi Éponge oke kosala nango nini oke kolalanga tala Éponge nayebiso Éponge soko tomoni Éponge na biso te okola d'ailleurs ozokende siko ozokende na Éponge wapi yo oyebisi bato nyonso ke je vais au Chili ndeko ata bana na ye bakoloba français lokoko Kabila azoloba te Congolais tozala mayele toyambi baprésident ebele ya bafantir président tala mutu munene aye boye la guerre sera longue populaire guerre ekomi individuel na kati ya ndako na ye moko tolamuki na ntongo banawa musée ya biso nini na kati tala mutu elali na nani banawa musée azoteka diamant cuivre éteint musée azomela bière na 4 verres verre ya lotoko verre ya titiampa verre ya gene na verre ya lungwila a votre soif sikosoka komi na o commandement nzete moko ya monene eza wana abandi kosuba titititi kombata alobi musée fula masuba idepese biba ndeko biso tosali bademonstration imagine tozwi président moko azoya tengu idepese etali alobi oyo nakomuna na nzela nakopeta etumbu yulu non bakombata balobi te biso tokotelema musée azouta aéroport azoya amoni sikoyo bakombata nyonso file nje biso nyonso kaka boye bofilme biso nyonso kaka boye balobi ke atelemisi cortège abandi koseka biso tolobi awa tosi masasi tumbu yu azoseka anauliza bana ni banani
balobi ba combattant IDPS. Ah, ba combattant. Ni ba mwela. Kisheta. Ni ba Kisheta. Ni Kisheta. Balobi te. Ba mo bazaka bon. Biso nyo soka bon. Ba mususu ko. Kabila Katarina ko se. Ndeko, to sali demonstration ko sakana te. Kende na ane, okuta ba photo na ngai etikala, mekalevu yo na pays. Azo kende. Ah, kende papa. Na lobi na prison azo kende. Ko ta tembete. Mes chers amis, Mundos, Azana prison, Azana prison. Bah, il changeait déjà Tony. Général Tango Faible. Azo Kende, prison. Mouibi Mouné. Bah, Tunion, Vita Balobi, président Gilles, Akende, Tolembiye. Après que va jouer. Kende, Otiki va jouer. Ok, mes chers amis, Tolobi Boy. La jeune dame serait, d'après son avocat, introuvable depuis le 1er mars. Elle serait victime d'un enlèvement, peut-être même déjà morte. Selon la même source attendue, avait raison de dire que main noire, l'esprit des morts, circule dans leur maison. Qui à savoir de qui cette main noire dépend. Voilà la conséquence d'avoir mangé sur la table dorée du diable sans précaution. Il ne peut se vivre pas. Ndeko, Zalabi Loba Loba Gilles, mais Zalabi Lialete. Il ne peut se vivre pas. Zalabi Loba Loba Mekosala, Lialete. Tala ba comédien, ba kekolia mwamba. Mwamba wana basangisi yango na ngando. Siko bazui pancréas ngando. Sopi na kati wana. Et pas maman Olive Corbillard. Maman na poison. Siko yao. Chaque année, chaque mois, tokobanda ko boma et tokobanda ko kolela mutu moko na ba comédien. Yango yoki comédien oyo esobe alobi. Ngana liakite. Ngana liakite. Ngana soukaki na porte. Ngana liakite. Siko banani balia. Merci beaucoup. Yango tolobi boy. Le dossier de 100 jours, implication, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, enfin confirmé. 100 jours, Mouyibi Eza Kamerhe. Ngai na kotika kolobela Kamerhe te. Tia kokende justice nde na tiki. Comment ya kosomba ba mapango ebele? Est-ce que biso to salaki lutte oyo mpo na kamera asombi carrière ya Lutendele asombi si tokobeta 40 ans ndeko soko omoni ke tozotungisa yo simba kabula kuroku okufa soko omoni ke tozotungisa yo simba ménage avec loku okufa pouvoir oyo depuis 5 heures tozoloba musomba ezobima na 16 heures la passe. Yaya. Chaque jour na 5 heures. Nakende kotuka pouvoir okaka boy. Onga na bundelaki. O ba betinga gaz ya makasi na Saint Michel. Balobi yoka ba betinga gaz ya mauve far na kufi basango basimbani. Basimbani babandi ko bondela na crotte ya Mama Marie. Na yoki ba pembe wana balobi boy bebembe wana. Ba pembe bandi ko ya ebembe fungule misi. Balobi te ya za bomoy. Ndeko. Sikoyo tosi tokufi tozongi na mukili yaya yango nazoloba bokoyokelo pouvoir tokotika yango te c'est-à-dire 40 ans après 40 ans kabunda zwi après kabunda Augustin Kabuya zwi après Augustin Kabuya président Gilles azwi président Gilles président Jacob azwi président Jacob président Neville azwi président Gilles azwi Lumba mwete oyo eza base ya makasi omoni nde tozoloba boye monde mobimba bazolanda ngai Erika Pongo azolanda ngai Flori Mbuya azolanda ngai mama Marie Claire Shango jama atano mama Rose Boyata azolanda ngai président ya Ligue des Jeunes Yves Bokul alanda ngai ministre ya économie mama Agasa alanda ngai. D'ailleurs, nous avons une photo. Alanda Ngai. Merci beaucoup. Batouillons sur Bazolanda, nous avons chité. Lumbe. Ok. Ndeko Nangai. Oh, c'est la base de ma casse. Base de Zosalake. Monde Ningana.
président Gilles. Bato bazo mituna président Gilles azaka na libomu. Donc président Gilles zoto mike. Président Gilles zoto tambola bato mona kolokola miracle mais président Gilles azaka na libomu te. Azalo ba mona 15 ans, mais azala 40 ans. Bana 15 ans. Lumba yango to lobi boy. Bana poto na Californie du Nord. Na États-Unis na Allemagne, bobenga ngai, botinda ngai biloko, botinda ngai basapato, naza reconnaissant. Bana maindombe. Masangu na bino sa mobimba. Eko sila play nane. Tolie kitoko. Tozole kitoko komona matama ezo vimba. OK, bana ba Congo, merci beaucoup. Maman Florida, merci. Machipisha, merci beaucoup. Et sans oublier Kabiaka Mwanga, la province d'origine, c'est Tshisekedi de Mulumba, avec tout honneur. Papa Gérard Mulumba, merci Yolanda Gangai. Eh, maman Marthe Kassalu Yolanda Gangai. Bana betu amuka sai wa dishinda lingine balanda Gangai avec force. Numbe. Mwete. Anu ngoi kasanji watu chijingi. Chiluwa. Ngoi kasanji wanga chimayenda wanu. Mwana wa kumpala wa Yeshi Kabila wa sente mwana. Wa epu wa shebe mwana. Maintenant, deuxième, mwana mwibili. Nalanga quand même la Chiluba. Mwana mwibili yenga yenda wa mwangati. Est-ce que mbimpani? Moi kasangi chilingi chabena kaye. OK, batoto katanga sini bumbafu. Moi kasangi anabeba mtoto wake kwanza anampatia Kabila. Mtoto wa pili ye moya anamfanya anampatia mimba. Est-ce que ni mzuri? Sini bumbafu Chiluba. Amida Shati. Amida Baros. Yo sala oyebisa kibiso na télévision. Pona ni olekaki na télévision. Oza politique maman. Komeka conseil na zo pesa yo. Komeka ka koleka na politique te. Ko biso to tika kate. Pona tika boy. Il faut les sangai. Yango na zo yebisa yo. Pona tika. Il faut les sangai. Soko les sangai te. Na ko tika te. Yo ozalaki alliance na Momo Sassou. Otiki Momo. Ozoye bisabiso ke alliance à Genève. Bon respecter. Maintenant yo respecter ki alliance na Momo Sassou. Ya Nzambe. Na didi kinwani. Mwana kwa ina na piscine Chiba. Osali alliance na Jibem Piana, salvateur de la patrie, l'homme qui a mis l'eau dans Coco. Papa chéri. Binadama. Osali na ye mundele otiki ye kaka nga mutu pamba nde otokoto ngana osala ni kende ziko pa mwana se mako simbisa yo